héritier ti azongi et ça le roi a salé dépense le roi ba 300 000 rennes ça veut dire 300 000 rennes wana na dollar et ça 20 000 $. Hollanda et ça 20 000 là 200 000 et ça 200 000 $. Et donc, il y a 200 000 $. Car déjà, nous avons bon, moment les ramis 200 000 $. À Bébissan pour un événement à stade. Et ici, on a tant au Congo, tout ça qui na Mutuka, na Naïnaye, na Dr Ben, Adolphe Naza succès. Tout le monde va bien affiler. Bon leader, c'est Léo. C'est Léo. Bon, c'est Léo à soutenir qui est. Mais il y a moi, c'est Léo. Comme moi, on a succès. Par rapport à l'euro à Salaki, il y a combien de félicitations à Céloscam, combien et Beta Kitoko. Il y a moi, nous sommes là, réussite, tout le monde, les musiciens qui focalisés dans le concert, il y a journée. Il y a un moment qui est Zambé, au besoin de bon de la to Sambelara, réussite ça qui m'a cassé. Baïni, tu as dit que Baïni, vous avez belé que, oh, Richard Tondicité, Bokoti Karana Sony. Bokoti Karana Sony, Gokan Moutola Tembe, Abeti Play, Bolingi, Asa la Play Nengeni. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin France Télévision. Merci pour votre fidélité. Bozalara Ebele, et Wapikota la Bisso, Boza partout. Boza aux États-Unis, en Australie, Bozali en France, en Belgique, Bozali en Madagascar, Boza partout, en Nouvelle-Zélande, on a à Johannesburg, Kenya. Ingelo Mabota, Mabino, pour votre Arabiso, Naboke Bignonso. Merci de vous abonner. Merci de partager l'émission. Merci de vous aimer. En tout cas, ça va qui toko. Analyse valable. Toyaka, poto sur l'actualité. Oh, il est à mort à Bisso. Le 26 décembre 2022, le Bézaki Mokola Noël, joyeux Noël, que la bonne année. D'abord, les retours, besoin qu'il y ait Bakou, et autant la Bisso pendant l'année mobile. Tout ça, il y a le côté binonné. Mesdames et messieurs, à travers cette émission aujourd'hui, j'ai grand plaisir de recevoir pour vous Erzoum Bayo, journaliste à l'équipe on a tout ça l'analyse par rapport à concert et héritier Watanabe. Wata tondi saki stade, toi tondi saki stade te. To resolango na cette émission. Erzoum n'a pas son beauté. Merci beaucoup Yannick Wenge, merci beaucoup joyeux Noël, merci, bonne année, Marame Belé, na bato nyonso, balingaka biso, batali biso pendant année mobimba depuis janvier, le 26 décembre 2022. Merci beaucoup le Seigneur de la ville Mohamed Moleka. Message qu'a Nengoloba qui est héritier de Watanabe Gogan Motora Tembe, Asali plein. Stade et Tondi, stade de Bukalaki, lobby et Zalaki mystique. Merci beaucoup. On a 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo, jeune Noël. Stade de Tondi. Jeune Noël avec 3 fois King Kabo. Prince, c'est le sénateur à vie, jeune Noël. Maramebele. Stade de Tondi, stade Kao, lobby. Combien aigle à quoi qui lobby dans le stade. Voilà. Mais stade de stade Wana. 16h, 17h, tout ça, il y a stade et tout le RT. Il fallait compter déjà passer à 13h, stade full. Attends, 13h, 14h. Avec la tonne de stade. Avec le stade, il y a un piak na Gabon. Il y a un piak na Gabon. Il y a un piak na Gabon. Oui, on ne pas ça. Stade et ça qui plein. Attends, tu vas le voter. Na 15h, stade de Kimpiaka. Na 12h, stade de Kimpiaka. Mais, Marguerite Mboule Betaki. Marguerite Makabele. Et ça qui met héritier Watanabe Gogan Motona Tembe. Toujours félicitations. Merci. Alors, Toyaka, pour tout ça, l'analyse par rapport à. Évidemment, les artistes et musiciens, biso to la couleur politique. Alors, ba rimera batu, maramo les réseaux sociaux pardon. To zo kango, to na wawa. Batu ba lobby,
stade ezalika na se babi moto na temia kwa ki na se c'est-à-dire ka batuka na se ne ba o chaba pina ko buka plein en tout cas c'était pas le cas bazaki vraiment mingité yo ta que journaliste analyse de au sali na mito ça de marti soki OK na Kingabo okutango ça de marti ba tiniki yango na minute oyo stade de marti ezana Kingabo elongo place ezalaka na mito stade de marti ezana Kingabo bazo zela ba pêcheur ba sangana po ete ba tchengo na masuwa eke ni mandaka ça de marti zo ke ni mandaka po héritier otana benanu pendant makina salaki awa makina ne salaki nanu mama na lengi héritier otana be non na Afrique ici ba doit fongolela ki mutema mais bali pasa mo ba ki pa ki était ba te belé bon li pasa moni makambu ya musicien na prêtre nga makambu wana la tika na ngango po nini ezala oli kama mbongo musicien atabude prêtre ndenge nini prêtre suka so mbongo na ekaka abika be yaka aye mais on y passe ba mbongo na héritier watana be gogan moto la tembe bon bazala bango yo bebana e go tombe pe lelo pe lamfu moment mo le kana héritier pe ba bebana moni ezala nango to go boya ngote bon il passe ba mbongo aza parmi bat oyo ba soutenir héritier gogan moto la tembe awa na mboka oyo na carrière na ye na santon tangu baboyeke héritier beta baridi boyoko basalaka wana babetaka bandule wana mais lipasa bambongo acha ba moyen na ye asala makambo ebele oyo lelo ba moment moleka moment moleka jour wana tofandi na ye na palais dépense depuis héritier ye ti azongi eza le roi asali dépense le roi ba 300 000 rennes so le dire 300 000 rennes wana na dollar eza 20 000 $. Holanda eza 20 000 200 000 eza 200 000 $. Eza quoi 200 000 $. Car déjà muturoka bongo mamel mo le kabisi 200 000 $. Abebisa ngo pona événement à stade. Et tu on a beton token ton tanga okende Congo tozaki na mutuka na ngai na ye na Dr Ben na nani sœur na biso mo azala pembeni wana et on a bien sepelé kana courage na ataka na restaurant c'est moi noter un restaurant bon appelle si mot de pas azali d'accord c'est et ici on a balobai que bon senti que ngana muninga na bango te lelo pe héritier watanabe mutu tout na lelo na ministre mutu tout ayebi ke héritier watanabe aza muninga na bango te ne la pona bato ba murmurer ba loba héritier ça le côté héritier ça le côté et tout un système ne ba loba héritier bata musi comme héritier na ndenge mabe yo loba bango te moni ba congolais ça muta mabe congolais vraiment il faut tikana no muta mabe kento to zala nango au moins ni conseil héritier oyo ezana récite pour anime namoni Weranson à soutenir héritier mieux de son Mbora Bissara mieux de son ça les vidéos à soutenir héritier André Giangolo so moi déjà eloko moya malamu so kota na musique jibe pela sali vidéo na ba musicien wata jibe sali vidéo na ba musicien wata Weranson asali affiche koya munene na koya mukie abisi koya mukie vas-y et ça déjà eloko moko non ya munene ça veut dire trois leaders wana Jibe Piana Weranson Koffi Olomide et ça azala la bénédiction toche Adolphe pour marquer bénédiction Adolphe et ça mon mukie eza ya kolemba po Adolphe mo azala succès no tété Adolphe na za succès té tout le monde va bien filer. Bon leader, c'est Léo. C'est Léo. Bon, c'est Léo à soutenir qui est. Mais il y a moi, c'est Léo. Comme moi, on a succès. Par rapport à l'euro à Salaki. Il y a combien de félicitations à c'est le scam, combien et bêta kitoko. Il y a moi, on a que réussite, tout le monde, musicien, qui focalisé dans le concert, il y a journée. Il y a un moment qui est Zambé, au bon de la to sambelara récite ezaki makasi baini tobi ke baini bozo beleke o héritier tondicité boko tikala na soni
bokotika na soni gokan moto la tembe abeti plein bolingi asala plein ndenge nini likolo nyonso ekangi ayebisaki bino concert wana ezali zéro mort moto akufi aza te ko moto abuka tala dépense héritier asali baclinique mobile ezalaki na stade wana sécurité ezalaki makasi baambulance ezalaki wana ebele gouvernement na biso esoutenir ye soko moto abongo bobokele nani mai na mokongo ya libata mais nabi ken pela bi il faut itasenga pardon pour la concert na wana wana nsima malgré azalaki wana azoibela la conférence des princes héritiers naisaka bandeko ebele keken pela soko tale nanu ye mona aloba lokwa kizengi ye mona aloba na lokwa kizengi eza lokwa te ti otali na kolata na ye ayeba na kolata te nakenda poto ken pela okokende poto ezani okende poto epoto eloo te poto esolo te ngai ti kala mingi ya te kala mingi ya te naozala na poto nakokende yango mpe nazongi na ngai okendaka mpo nakenda nazonga nakende yango mpe nazongi na ngai kobetela yango makambo abetela poto isolo namona yango lokwa eza badistraction mo bakeni piala auti na famille ya pasi soki otali ye nanu ebolata te soki otali ye nanu makambo nyonso ezalaka mabe badiambe trop de diamba eiti otanda batala ye nanu po keni mpe nazali na 12 alifale pa ya nanu conférence de presse wana mutu basengeli ye bapardon ebele badocteur ben bamomed moleka trésor muchi fondation muchi papa plus de 200 billets trésor muchi asombi plus de 200 billets ozomona nanu volonté bénédiction na rita zwaki tomoni Mohamed Moleka na kata stade délégation kiti wana Mohamed Moleka mati abambi mbongo félicitations ozomona tozonga na makambo ya mwana wana ye kenpiana soki aolinga kaka akota makambo ya gogani yaki wana mpo azwaka information ya baconcert akepe abeti 12 ndenge na etalie mpo amona aolanda mate azotala mate il faut aluka mwana minute oyo mutu aza na succès makasi yaka gogani c'est totali na minute oyo te fali azali na actualité te mais le roi eloko ne bimi ya eloko ne bimi azali na actualité te si abeta ba stade wana te azali na actualité te mo eloko ne bimi oyo malgré générique wana zongi kaka bazongisi batuka na biloko ya kala wana monotonie eleki 3 menge mpe ko évoluer bato baza fali monotonie ndeni fali style na ya beta parce que abimisa boye monotonie eza da style na ye eza style na ye toboyi te mais style kosala style na yo eza bastyle wana toyebi ke mabele lisi deja sala style wana ozomona style mabele lisi fali pupa aigle aye azwi caché wana alinga komisa yango privé ya ye en tant que aza babengo se bamongo soki banani yango wana azongisa quartier la te omoyi so tovandi oyoki héritier boye toyoki besoin mais tomoni soutien à faire rigola te pas héritier watana bon faire aza wana bastress mpo na préparation stade aza na bastress mpo na préparation bastade nandeni atika na 6 mois atiaka baye ezanga na avril so na juillet awa le 30 juin le 30 juin pardon le 30 juin oyo aza na parce que aotala ndenge nini aloba te lobi yani faire rigola place azalaki ntango stade wana etondi po moto atikali na devoir ya stade wana eza ye ezaka faire eza faire rigola fale abeti yango carton erisi abeti yango carton devoir ya monene etikali mpa na ye niede aza wana papa makambo stade eza stress nga namonaka gogan stress na makambo stade stress na makambo stade ozomona ke basoutien baporte toke lelo makambo stade wana eza na stress ya jete yango omoni ke frère egola jésus de niasika kuna osenga na ye sika conseil mpe mama frère egola
place aux alliés au Maki en Afrique d'ici. Pour Afrique d'ici, ils ont centre bénédiction pour la battre côté de stade. Allez, pourquoi? Avant qu'il t'a avec un bêtement tout en Afrique d'ici. Azu bénédiction. Il y a Mohamed Moleka, il y a Kinia, il y a Trésor Mouchi Adola, il y a Prince Sassa, le sénateur à vie, il y a Pasteur Alpha Lukaou, il y a 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. Azu, bénédiction, il y a Rodrigue. Rodrigue manager, il y a Hollywood. Petit Nabiso, il y a Mondele. Zuba bénédiction, on a Zuba bénédiction. Il y a Patin Zoko, voilà combattant. Combattant, malgré tout, il y a batté, tu as une carte d'électeur wapi. Tu as une carte d'électeur wapi. Pour les Congolais, c'est un candidat. C'est un meilleur que la politique de Kangabango. Ambassadeur, Banda Loba, Maman Gambia, sans suite. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toujours avec Erzoum Bayo, moment vers la fin. Je me rappelle que ça analyse par rapport à stade, il y a l'élection Watanabe et les Kaï Moukolo, il y a le 25. Journal le 25, Noël, il y a un peu de gros mois de désert pour le conseil héritier. Il ne faut pas désert les athées. Plein de désert. Papa, ils ont un anniversaire à Wiranson. Wiranson, Igwe. Pouvoir, Simba. Mais il y a des stades à monter. Il y a une stratégie pour ne pas ceux qui héritiers qui sont dans le stade, héritiers dans le stade pour la Wiranson, héritiers dans le stade pour la Jibem Piana, héritiers dans le stade pour la Kofi Olomide, héritiers dans le stade pour la Adolphe Ting, Adolphe Atayaki, Adolphe Atayaki, pour nani bébé Chanda, pour nani Gogan Motona Tembe à Betty Stade wana plein bandeko Tembesili Motona Tembe la ministre au stade de Marty Sokei na kingabwa okomona yango ba wana bazozela ba bateau gaillard eya côté ekota ekene direct mandaka ekene mandaka. Merci beaucoup. Pesa message maman to kabwana na ba mbote na pas na pesi message na ba congolais nyonso peuple congolais bokene ko s'enrôler na ministre oyo peuple congolais to tika ba je tokene ko s'enrôler ba carte électeur to s'enrôler né biso to alibana teli koto pe na ba pays batangi Afrique d'ici pezali ba ko s'enrôler mais to zaka la problème mo ambassadeur avant Afrique d'ici un ambassadeur a la meeting populaire. La stratégie on a bateau la première ambassadeur ambassadeur a la meeting populaire. Ambassadeur Afrique d'ici il faut expliquer peuple congolais. N'est pas la première fois. Et là, on est ça dans Libanda. Il faut expliquer. La personne qui a fait des temps, félicitations. Tout le monde qui est dans Mandaka, vraiment, a gagné. Gouverneur, na miso batu, courir ça. Tala baganga besi na gouverneur. Awa na mandaka courir ça radio pour na nini gouverneur la biote. Et ça c'est ça qui. Et ça m'a courir mana ça en c'est ça. Ah, attends, Moka Congo. Vraiment gouverneur Bobo Salamou Sala. Bokonzamboka yaki tomoni ke mandaka eza chantier, mandaka eza village. Ozomona papa mandaka faut bongisa. Président Félix nenga zui nenga osala ba grand Kasai wana pa do ayo la bana mandaka pe mona pesi mbote na bandeko nyonso pesi message nanga pe na papa kone na bika bosa roler po to luka mokonzi ya sika na bi nanga yo mokonzi ya sika ezala ngo matata ponyo to Joseph Kabila ne ba kozala wana na Félix président Félix total c'est pas voté ça va bien total mais on a naïbi congolais za bolingo te li matata pona Joseph Kabila to ba iba mboka wana déjà bazonga isusu matata pona pas iba mbongo te ba raté ba l'examen bon abukanga lonzo jusqu'à aujourd'hui ba preuve na lingato na ya politique il faut to sala peut to vendre faut to sala politique pour ba idéologie la tali information inspiration ça livre vraiment président Félix Sekedi na maman na biso Denise merci beaucoup même maman Denise Marguet avec na matanga match la moi na té
Salem Abbé. Maman a baisé Bembe. Maman Olive a baisé Bembe. Comment on merci beaucoup, merci beaucoup. Na Teddy Lumbu na Paris, petit nanga Teddy Lumbu na Paris, na Mitozan na Kinshasa. Teddy Lumbu na Paris. Merci beaucoup. Na 3 fois. King Krabo. Ah, Masalanga Morgali Zede Maneke de Djobura, Joka sa cérémonie. Ah, Hervé qui m'a dit parmi les restes. On a porte-parole le président Hervé qui m'a dit merci beaucoup na famille na mère na maman Christine Moïta Fazai Mosali na nzambe prophétesse ya makasi. Merci beaucoup na Amida Kigweja. Merci beaucoup na mandoko nyonso balinganga na Yannick Wenge na famille nyonso Pati Nzoko. Pesa na pesi message pe na Pati Nzoko. Pati Nzoko na mona ko sala pemeni ya ambassadeur. Pati Nzoko solo na ambassadeur avant Marambe Rolma et en Afrique ici à la meeting populaire avec le solo na peuple. Avec le solo na peuple que l'idéologie n'est pas en plus c'est parti encore solo l'ambassadeur Muto et Mukanda et baby on m'a fait de 2000 rands. Bah overstay 2000 rands. Bon ambassadeur ça n'est pas Mukanda. Et ambassadeur a un pouvoir. Il y a okende na nini kule na HR. Solo lina bango qui est solo lina HR solo lina gouvernement sud-africain pona ba qui ça t'a pris que va overstay hein ba c'est 2000 rand c'est trop 500. Voilà, nous sommes arrivés à la fin mesdames, demoiselles et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Erzumbayo, journaliste à l'Ekari Bango en 1, mesdames et messieurs. Merci la confiance et fidélité au pays Sarabiso. Pas tout bon s'abonner. Na si on a remis s'abonner, cliquez place on a aux Alamo Bimba. Merci beaucoup la confiance fidélité au pays Sarabiso. 3 fois King Carbon a pris son beauté. Hervé Kimbadi parmi les restes. DJ Chef a désolé. Merci beaucoup na Alex Moulini Mokozamboka, Mekato, André Mekato, après son beauté millionnaire béton. Merci beaucoup na Patine Zoro les combattants. Nous sommes arrivés à la fin. Selenge, Balobi Selenge. Selenge. Ah, Selenge. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Vous retrouvez bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.